Likambu ya kokamwa bébé abotami de âge à 0 tina âge à 3 ans mwana wana alela kakaka ti papa na eta boxi 3 ans so mwana azali azali bébé okoyeba ta boxi 3 ans azali koloba papa atuni mwana na ngai ya mobile alingaka o mingi olelaka nini chef parce que mwana wana kolela badai kolela atika kolela kaka soki alali pasi ya kosaka te lisolo oyo esalami bongo na Kasai nokolo ya lendi oyo yali so abozali fresh bandeko sami lendi oyo na Kasai mwana tuniye papa tuni mwana yo lelaka nini ai papa soki na yebiselo na lelaka eske okosalela ngai yango papa abi na kosalela yo yango yaya eloko ni mwana basengaki papa eske mwana wana azali mwana ya solo to azali revenant epesi pasi ya kosakana te loba nini eske bato oyo bakufaka bazongaka na mokili to ndenge yango lisolo tokobetela lelo nasengi na yo yaya okota osabone opartage mpo lisolo oyo ezali fresh bandeko ya Kasai betwa bwe lisolo tokobetela bino yango wana lelo. Et c'est là qui rêve, si vous avez commis réalité, merci Nabino, sur la Kibiso, vous voyez partout, si vous avez un encouragement Nabino, Radio Locolé, Masolo, Radio Locolé TV, chaîne Nabino, pour rapporter trophée Amérique de meilleure émission en langue africaine, en Afrique australe. Merci Nabino, vous allez qui est belé pour la Radio Locolé, bon, moni wana trophée à Pessibiso, merci P, na bande organisateur, on va qui bongo que Award 2003 et la Kitoko P, la Impact idéologie, et pas wapi Radio Locolé en remportant qui to kozo ngilango na émission ya Lelo. Bonsoir à tous. Good evening to all. Voilà. Ça fait un grand plaisir. It is a great pleasure. Oyo ezali kaka résultat ya musala oyo tusala kabiso mokote tusala bango ensemble na bino. This is a result that we do not do alone, but we do all together with you. Musala oyo ya kotalisa bato comment pour se comporter très bien la communauté dans le monde entier. This is a work that we do to actually show how we should be behaving in our community. Alors, ce trophée est dédié à tous les amoureux et amoureuses de Radio Locolé Télévision. This award is actually recommended to all the lovers of the radio show. À toute la famille Pelende, l'équipe de Radio Locolé. In all the family Pelenge, Radio Locolé. Mais aussi à tous nos frères et sœurs qui pendant 20 ans maintenant and to all our brothers and sisters that are really seeing the injustice in our country, in the East. Je vais terminer par ceci. What I want to say. What is happening in the Great Katanga? Cessez avec les tueries. Let's stop with the killings. Cultivons la paix et non la guerre. Let's seek for peace and no war. Pour un Congo fort et uni. Merci. For a great Congo and united. Vidéo oyo etamboli pe etambola na réseaux sociaux et pa wapi bandeko oyo ba libongo ko sambela louange ba efate ya kosakana te kasi soki otala biema na bango ozali komona bongo ba musulman balobi ke bazali bongo ba musulman évangélique est-ce que ezali film ezali théâtre to ba musulman évangéliste ezali religion ya sika ebotami oyo nini oyo tokomona makambo mokili oyo est-ce que Mahomet na Yesu bazali comparable to comparable te pesi mputu ko soit yango vidéo peut te commenter na émission ya Lelo. Les Congolais sont des lâches parce qu'ils dansent, parce qu'ils s'habillent très bien. Est-ce que vous condamnez à l'Inkolbani Awaboui? Eh bien, comment est-ce que les Congolais, plus de 20 ans, ils malmené nos voisins? Ils ont imposé nos se libérer. T'as l'exemple, dans Mali, et pas Mali, malmené qui ils se sont mis ensemble, bouter ennemi d'ailleurs, ennemi France allait comme malmené, comme manigancer la rébellion pour la base de la ressource si Mali est comme libéré totalement. Pour la Congo de la libérer, les Congolais, vous êtes des lâches.
c'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui disent que vous savez danser. Les Congolais, vous êtes des cons. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui disent que vous savez chanter. Les Congolais, vous êtes des truands. C'est pas moi qui dis, c'est ceux qui disent vous savez vous habiller. N'importe quoi le Congo, c'est pas moi je le dis, c'est ceux qui vous félicitent dans les bêtises. Vous n'avez pas honte depuis près de 30 ans. On ici, caché dans la rébellion. Hein? Prends Paul Kagame comme leur soutien pour détruire le Congo. Vous êtes incapable de vous séparer de ces oligarques. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité
botike la Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance et fidélité bopesaka na programme oyo radio Lokole masolo epai wapi tokutalaka pona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya Mangala ozali ko na biso ozali na Zambie ozali na Zanzibar ozali na Durban ozali na Lesotho ozali na Bruxelles na Paris na Venezuela na Toulouse na États-Unis d'Amérique tala émission na bino yango yo radio Lokole télévision ba chaque fois vous allez abonner merci mingi kasi soki mbala liboso yo omona biso to sengi na yo au s'abonner ce qu'on s'abonner au boss on a été la cloche à notification pour la orataka ba programme na biso ata soki mukete ngai ba benga ngai fiston pelende tata ya c'est que ngai ba ko mona wana c'est décor habituel té surtout boyebi yango tous allez na Johannesburg té Castro na Durban et pas wa pitoyaki tous allez qui nominé radio Lokole te chaîne nabino Radio Lokole Masolo, émission Nabino, elle a qui nominé par ma meilleure émission africaine, et la langue africaine bien sûr. Alors on a remporté grâce à vos soutiens, et surtout Bino, ma membre et Radio Lokole, et à Gold Radio Lokole, vous étiez au four et au moulin. Merci à vous tous, merci maman Emilienne Boma, merci Michael Josh, merci maman Chouchou Kizeka, Ruth Ambamba, vous allez et Belé King, vous allez Belé pour l'encouragement, le loboye, bah trophée à Moyo et Zoami Yaya. Debabo pour la émission na Bino. Voilà, ça se passe comme ça. Merci beaucoup d'avoir soutenu la Bino. On est là, on a remporté. C'est pas pour nous. Ce trophée est dédié non seulement à ma membre Gold de Radio Lokole, mais à Batunion sous Bata la Rabiso. Ça c'est le fruit d'un travail qu'on a abattu ensemble. Merci l'équipe technique Oyo. Bata toujours tous à la wana. Chris Laris Pelende. Na assistance na Winnie Laris Pelende, Claudine Laris Pelende na script, ne surtout sous la coordination il y a Rina Rumbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une spaghetti, ni courbure ni virage na binono surtout. Merci à Michael Josh. Voilà, on est là, on a bel et bien remporté. Merci na Jackie, Jackie bon manager, elle était avec nous au four et au moulin pour le trophée Oyo et Zoama. Voilà. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Suivez un extrait. Est-ce que Toloba qui bien? Toloba qui Radio Lokole Oboyo Kaka Yeyo. Radio Lokole, the one that you always hear about is here. Depuis Johannesburg. Yes, from Johannesburg. Mtasala kaba emission Bele Bakas. Badika, Basanka et Akana Chenai. Fait souvent le débat bien pour la communauté qui n'est pas présent République. He's actually in one of the biggest social media that we have in Congo and in Johannesburg. Best Award 2023. Best Award 2023. Radio Lokole. Radio Lokole. Bonsoir à tous. Good evening to all. Voilà. Ça fait un grand plaisir. It is a great pleasure. Oyo ezali kaka résultat ya musala oyo tosala biso mobote tosala bango ensemble na bino. This is a result that we do not do alone but we do all together with you. Musala oyo ya kotalisa bato koma ko se comporter très bien la communauté dans le monde entier. This is a work that we do to actually show how we should be behaving in our community. Alors, ce trophée est dédié à tous les amoureux et amoureuses de Radio Lokole Télévision. This award is actually recommended to all the lovers of the radio show. À toute la famille Pelende, l'équipe de Radio Lokole. In all the family Pelenge, Radio Lokole. Mais aussi
à tous nos frères et sœurs qui pendant 20 ans maintenant ont subi la justice dans l'Est et dans la guerre. And to all our brothers and sisters that are really seeing the injustice in our country, in the East, je vais terminer par ceci. What I want to say, what is happening in the Great Katanga? Cessez avec les tueries. Let's stop with the killings. Cultivons la paix et non la guerre. Let's seek for peace and no war. Pour un Congo fort et uni. For a great Congo and united one. Image oyo etambola ki partout etambola ki pour aller continuer ko tambola bande ko image ko bonde la to yebi ke ba chrétien nde ba bonde la kandengo na ba ko beta bi fata ko ganga donc évangéliste donc réveil ko samba ni wa kasi image oyo comme si batu to mo ba ko ba se couvrir ndengo na to mo ba soutenir ba mwali mais ba lo ba zali ba musulman mais ba le ko sala évangélisation donc ba bengi yango kombo musulman évangélique religion sika bimi to neng ba bi religion sika musulman évangélique parce que ba musulman évangélique ndenge ba ko sala prière na éviter alors ba musulman ba za ka descendant na romi mais za ka Mahomet biso ba chrétien et ça la Jésus Christ si qu'on a éviter musulman évangélique et les kolobani ba mixer Jésus Christ na Mahomet en tout cas il peut signer mutu ko soit est-ce que les ali film les ali réalité ton parce que jusque là tout le monde a la vidéo tout le monde a vidéo mutu peut signer mutu ko soit là na mo extrait de ba ko sambela ndé ko bien information plus à bien la radio de coller pour expliquer qu'est-ce qui se passe na Oyo. Yaya na province ya Grand Katanga particulièrement na Luala ba makambulo qui est très grave de la Gibino comment est-ce que ba congolais to ba travailler ça na mine ya munene ya Luala ba kuna ba ko se plaindre sika boye nous allons kotambola ke ba kangi ba travailler congolais na mine ya ba chinois quelque part na Luala ba mama fifika masuka to mona ki ozaki ofure au moulin ndenge makamwale ko sala kutu aéroport esili wali ko tonga oui visibilité na télévision to ali komona est-ce que oh bon la sur la télévision ça oh tout le monde ça réalité kuna on ne sait pas aéroport ya Luala esili aéroport international ya Luala ba esili kasi to kunu tata mo kondia mboka boya kadai pour l'inauguration mais to boss na te aéroport wana projet nango et bandaki déjà à l'époque ya gouverneur ya Grand Katanga mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe ezali kaka tata mo kondia mboka facha ye aye ko concrétiser yango to boss na peut-être que gouverneur Mouliège né abandaki bakamwana mais voilà vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que vous comprenez? Merci. Mais to sepelité, comment est-ce qu'une grande société minière est dans Luala, maman fifi masuka, bon tu n'es maman fifi vidéo oyo atala. Assurance ya bana kelasi. $130 par année. Il y a un moment où il faudra combien la classe maintenant. Bande ko produire. Compagnie munene kena sango. Il y a mine dans la loi là-bas. Ba incapable. Il y a ko futa ba travailler na bango. Surtout, oui compagnie sur ba syndicat ba kei ba solo là. Na ba chinois ba boyaki et plus tard ba ko ndima. Mais ils ont été catégoriques. Ba ni ko futa ba mbongo te yaya. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? C'est pas si. Là na de ko ndenga expliquer situation oyo et l'équibongo na loi là-bas. Suivez. L'heure est grave les amis, je suis obligé de faire une petite vidéo ce soir pour dénoncer un cas qui est à mon avis grave au sein d'une entreprise chinoise ici au Lualaba, Sicomine. Depuis ce matin, ces travailleurs congolais sont bloqués à l'entrée, plutôt à l'intérieur de cette entreprise ici au Lualaba. Je vous rassure tout de suite, ce ne sont pas les Chinois qui ont bloqué les Congolais à l'intérieur, c'est plutôt une manifestation des Congolais contre l'attitude de Chinois qui gèrent cette entreprise, une très grande entreprise qui a quand même investi beaucoup d'argent en RDC. Bref, je vous explique ce qui se passe à Sicomine. Il y a plusieurs mois maintenant, les travailleurs se sont organisés et ont décidé d'élire un syndicat. Ces syndicats, comme vous le savez, le rôle du syndicat, c'est de défendre les intérêts des travailleurs auprès de l'employeur. Mais voilà, plusieurs mois sont passés, l'employeur n'a
pas voulu, selon les témoignages et les nombreux témoignages que nous avons enregistrés des travailleurs, l'employeur ne veut pas parler avec le comité installé. En tout cas, il ne veut pas engager une conversation sérieuse, des discussions sérieuses avec les représentants des travailleurs. Et donc, ce matin, jeudi matin, les travailleurs se sont fâchés parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un syndicat, mais que l'employeur décide d'ignorer toutes les recommandations et même les demandes de simples réunions de ce syndicat. Ils sont entrés en réunion. Là, je cite encore les nombreux témoignages des travailleurs qui sont en ce moment où je vous parle encore dans l'enclos des 6 communes ici au Lualaba. Ils ont donc forcé l'employeur à engager des discussions avec le syndicat, ce qui a été fait. Mais sauf que, vous le savez, quand on vous force la main, les Chinois ils restent catégoriques. Ils ne bougent pas d'un iota sur les revendications des travailleurs. Et quelles sont ces revendications? 1. La modicité de paiement. 2. L'argent qu'on paye, par exemple, ça c'est, je vais vous lire le message que j'ai reçu. Par exemple, quand vous avez des enfants scolarisés, s'il vous plaît, eh bien, Sicomine vous paye $160. S'il vous plaît, nous sommes dans une entreprise minière, une des plus grandes entreprises minières de la RDC, parmi les mieux cotés d'Afrique. $160 comme frais de scolarité, et ça pour l'année entière. Dites-moi quelle école, pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise minière, s'il vous plaît, on peut payer à $160. Et ça, c'est en fait les frais de scolarité pour ceux qui ont les enfants. Donc, dès que vous avez des enfants, c'est $160 à l'an. Quand vous n'en avez pas, on vous donne $70. Mais ça, ce n'est même pas le plus grave parce que, bon, on peut dire qu'ils font un petit geste. OK? Mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce que font leurs concurrents, plutôt les entreprises qui travaillent dans le même domaine. Je ne citerai pas Kamoa ou TFM, par exemple. TFM qui est chinois, c'est une entreprise chinoise. Mais ce qui me choque le plus dans les revendications des travailleurs, c'est quand j'entends que l'an, 6 communes accordent un congé. C'est à vérifier, mais j'ai reçu beaucoup de témoignages allant dans ce sens. 6 communes accordent un congé de 18 jours aux travailleurs. Et ces 18 jours ne sont pas payés. Mais on est où là? Ça veut dire quoi ça? Donc, vous pouvez employer les gens dans leur pays, vous prenez leurs richesses, vous exportez. Ces gens-là, c'est un travail pénible. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle une prime de pénibilité de travail. Les gens qui travaillent dans le mine risquent leur vie tous les jours et ils sont exposés à des produits chimiques et à des produits radioactifs qui réduisent leur durée de vie et qui impactent sensiblement leur santé. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Et à ces gens-là, vous leur accordez 18 jours, même pas un mois, l'an, 18 jours de congé, et vous osez, dans les 18 jours, couper cet argent dans leur salaire. Mais ça veut dire quoi ça? Mais non. Je vais dire à mes frères des 6 communes que vous n'êtes pas seuls dans ce combat. On va se mobiliser pour que cet employeur, 6 communes, moi je sais de quoi je parle parce que je connais comment ils agissent. Ils pensent qu'ils sont en territoire conquis parce qu'ils ont donné quelques billets à quelques autorités corrompues. Je ne vais pas aller sur l'aspect politique, mais restons dans l'entreprise. Parce qu'ils ont donné quelques billets à gauche et à droite, et ils pensent avoir nos autorités dans leur poche. Mais il faut leur prouver que la force revient au peuple. Et que c'est le peuple qui a le dernier mot. Les richesses qui sont sous notre sol nous appartiennent. Ce n'est pas une exclusivité de nos autorités. Nos autorités, ils signent des contrats, c'est en notre nom. Et je crois qu'il y a suffisamment de législation sur cette affaire des relations employeur-employeur pour qu'on ne soit pas obligé d'en arriver là, où se trouve l'inspection du travail, où se trouve l'Assemblée provinciale, où se trouve l'Assemblée nationale, parce que le Kolwezi, le Lualaba, nous avons des élus nationaux, nous avons des élus provinciaux. Ils font quoi pour faire en sorte que les droits de nos frères et sœurs qui travaillent dans ces entreprises minières chinoises ici dans le Lualaba ne puissent pas être traités comme les derniers des cons? Je pèse bien mes mots. Les Congolais sont des lâches. Pourquoi ils sont des lâches? C'est pas lui qui les dit, c'est pas non plus moi qui les dis. Ce sont les gens qui disent, ce sont des lâches parce qu'ils dansent, parce qu'ils s'habillent très bien. Congolais la colate, en tout cas, on voit.
Bah, Congolais, bah, l'attaquant. They know how to dress up Congolese. Voilà. Mais ils sont des lâches. Pendant qu'ils sont des lâches, ils dansent, ils s'habillent très bien, ils sont surtout élégants. Mais Mboka Rabango, cet homme qui donne le conseil aux Congolais. Comment, plus de 20 ans, Bazo malmené dans pays voisin, na parrainage occidentaux, Bozo Kokako se libérer, on doit se libérer dans Mboka Rabiso. Après cet exemple, t'as ce qui s'est passé au Mali, le Mali s'est libéré, Niger s'est libéré, Burkina Faso, nous n'en parlons pas. Ce monsieur famé, Ibrahim, moi Mboka, Oyo, espoir et Afrique, il y a un remplacer Thomas Sankara. Force à toi, Ibrahim. Zalawana fait de l'Afrique, la vraie Afrique, Oyo, et vous avez la grande puissance économique du monde. Réveillez-vous les Congolais, cessez de danser. Mettez dans vos heads, dans vos minds, la brain Nabino, que les pays occupés, on doit libérer nos pays. Mettons-nous ensemble pour bouter l'ennemi d'ailleurs. Yoka conseil ndeko. Kofinga été ndeko. Bino ko besala kofinga ndeko. Oyote, mais yoka conseil mambaro ba la suivez. Les Congolais, vous êtes des lâches. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui disent que vous savez danser. Les Congolais, vous êtes des cons. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui disent que vous savez chanter. Les Congolais, vous êtes des truands. C'est pas moi qui dis, c'est ceux qui disent vous savez vous habiller. N'importe quoi le Congo, c'est pas moi je le dis, c'est ceux qui vous félicitent dans les bêtises. Vous n'avez pas honte. Depuis près de 30 ans, on ici, caché dans la rébellion, prend Paul Kagame comme leur soutien pour détruire le Congo. Vous êtes incapable de vous séparer de ces ONU. Combien de jours? Seulement un mois, 12 jours. Assimi Goïta, l'enfant qui vient d'arriver au Mali, il a fini le travail. Non, les Congolais, c'est pas la peine. Ça me fait mal de voir les enfants congolais en train d'être tués, massacrés. Partout, toutes les forces, même les forces gouvernementales. Qui vous a dit qu'on est chez vous là-bas pour vous séparer ou bien on est chez vous là-bas pour vous empêcher de vous tuer? Réfléchissez un peu. Vos sapes, vos bêtises, les sales conseils que vous faites pour aller remplir les stades en train de crier là. Arrêtez ça. Vous savez quel problème les Congolais? Ça me fait trop mal de voir le peuple congolais en train d'être massacré, tué, dépiécé à la machette et au fusil. Gouvernement complice. Société civile. Le peuple Congo. Regardez ce qu'on a fait au Mali. La carte de Mali est rouge. L'arrivée d'Assimi Goïta et le soutien des Maliens. Aujourd'hui, le Mali est libre totalement à 100%. Seulement en combien d'années? Quelques années. Des fainéants. Que des sapéros. Vous n'avez pas honte? Les artistes congolais qui font des grands concerts, remplis les stades, vous êtes fiers de ça. On vous insulte, vous ne savez pas. Pendant que les innocents sont en train d'être tués, d'être massacrés. Vous ne voyez pas Mali, vous n'avez pas honte, vous les Congolais. C'est quand vous allez vous réveiller. Il est 6h21, aujourd'hui le 15, 11e mois 2023. Je me suis levé avec le choc, il n'est pas pu dormir. Quand je vois le peuple congolais en train d'être massacré. Vous allez vous réveiller quand? Vous allez vous réveiller quand le peuple congolais? Qui vous a dit qu'on est là pour vous sauver? Bêtise. Nagangela miibi bovimbi na bino esio wapie esio wapie esio epai wapie esio wapie esio wapie
Le Congo doit être fier de m'avoir comme pasteur. Je m'attaque à tout le monde. Soko botama moyibi iba biloko batata na yo. Tu es né voleur. Soko yibi biloko wa Congo. Vole les biens de ton père. Si tu voles les biens du Congo, tu vas me retrouver sur ton chemin. Nakangela miyibi bino bovimbani pona nini oh esia wapi esia epai mateya agode esia wapi esia epai mateya moyibi esia wapi esia epai wapi Donc nous on doit laisser ces cancres pour la plupart des gens moins instruits. Ils doivent voler les biens de l'État. Congo ya koko na bino. Congo. Nagangeli miyibi bosalinga makita pona nini ye. Natelemeli moyibi bovimbani pona nini ye. Esia wapi esia epai. Frère moyibi esia wapi esia epai. Mateya gode esia wapi esia epai. Mateya gode esia wapi esia epai. Mateya moyibi esia wapi esia epai wapi. Un grand pays comme ça, nous allons laisser ça entre les mains de ces semi-lettrés qui font la politique pour s'acheter des chaussures. Nous allons donner de la grandeur à ce pays. Je voulais. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, si vous ne le savez pas, détient l'uranium. C'est l'uranium, c'est grâce à l'uranium qui lie la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons du lithium. Solution énergétique pour l'avenir de l'humanité. Et nous, on va laisser ce pays entre les mains de quelques brigands échaillés. Non. Telemeli miyibi bovimbani pona nini ye. Boyoki mateya agode bogamwe pai wapi ye. Botonge nga boko sala ngare nga nini ye. Esio wapi. Esio epai wapi. Frère moyibi esio wapi. Frère moyibi esio wapi. Esio epai wapi. Ça, c'est un grand pays. L'Église doit éduquer même politiquement les fidèles. Mes chers amis, donc vous pensez qu'avec tout ce que nous avons comme richesse, quelques voleurs ayant étudié dans des conditions infrascolaires, qui nous prennent en otage, ça ne va pas marcher. Voilà, il y a tout le monde qui solo, récente, et ça a bon grand Kassai. Espace Kassai, donc on peut savoir des détails parce que nous avons perçu solo, moi quoi, membre de la famille, papa fiston, et ça a mis la famille na biso, n'a pas mettre le solo, donc papa na biso. Ezali papa na biso, il y a un mois bêta mon anonymat, il y a ça va dérougaka et ça a mis la grande Kassai. Le mort ne sont pas morts. Est-ce que solo tu as le coup de solo et kobangi sayo mais eko peigné yo eko fungula mémoire ndenge awa na radio le collé ils allaient émission éveil à conscience. Je crois que vous avez le décor oyo vous allez pas la biso tout quelque part awa dans la chambre d'hôtel et c'est quand pas loger qui biso plan on ça va pas awa ne tenez pas rigueur ceux qui vous ont la chose à moi bien tête vous avez avoir il y a pas de souci dans la studio dans la chambre d'hôtel et pas ouais puis toi aliko ça parce que nous sommes obligés yako informer bino voilà. Encore une fois de plus, merci à Michael Josh, merci à Maman Ruth Ambamba, merci à Jackie, merci à Banderon sur votre pour la radio locale, merci à Genesis Hotel, merci à Yoam Pilipili, Yoam Tangawisti, Maman Emilienne Mboma, il y a Papa Richard Watuzola, merci beaucoup, merci à la famille Pelen de Mobimba, équipe technique, Oyobadak, offrir au moulin pour la Toko Maïsika Otokomi, vous allez belé, nous vous remercions. Bonne sanité, petite, c'est propre.
Oumela, Chouchou Kizeka, vous comprendrez, c'est que bien. Voilà, merci la Yopé, la première dame de Mada City, Mirose Moulanga. Vous comprendrez, c'est que bien. Et que Narandengo Wana, voilà. Mbotela Yo, Tijan Louchombo et Maman Franc, on est ensemble, vous comprenez, voilà. Et que Narandengo Wana, voilà. Il y a des solos où ça a Grand Kassai. Papa Moko a bota ki mwana na ye, papa boti mwana na ye. Mwana bana bote ma bébé, alelaka kak, alelaka mingi do. Mwana bo fana mkewe abandi kol. Boko bonde la ye. Boko sa sobe le sa ye atiki. Soka siko le abandi kola butu boko wala la te. Kaka ndeto yebi ke bana balelaka na butu. Non peut-être ça ko la te parce que mwana soka bota ni bébé, alelaka butu non. Oko mwana maman za fatigué maman ko bala mwana le libutu ba bata ko baka 5 heures. Tango yo ba bala buki mwana e kolala. En tout cas wala longoni na ba maman. Ba maman, merci parce que vraiment bo garda ka biso to ko basi bo sheki bino ba maman te. Maman mi on ba émission oyo, ezala ka bongo émission ya ba maman. Mais lelo na kanisi yo mingi maman. Pour jour anniversaire na ngai komi pene. Benvité bakoya bakomela masanga. Yokutu partisan rosalité. Ah, voilà. Merci na ba maman pour bo garda ka biso. Moi, je suis âge il y a 3 ans. Vous voyez que moi, déjà une année et demie, il y a 2 ans, 3 ans pendant le Koloba, 3 years. Quitte, the child can talk, à Holoba. Moi, 3 ans, je suis 3 ans, je suis mobile. Tellement que mon papa, moi, je suis dispensé. Moi, je suis bien. Mais moi, je suis nini. Et ça, moi, je stress à cause de je vois que papa a mis moi là, va mettre à ma tour. Moi là, soit moi chips, car des alaka, ah c'est peut-être bon. N'amboujimaï quoi, elle a dengue amboujimaï. Bande quoi kasai, mais toi ouais. Et ça a mis la kata, na kananga, ton amboujimaï. Tu repères sa position de pour envoyer, bah ils sont fraîches. Tant vous voyez bah, vous comprenez pourquoi ils ont pembe ya et ça va passer le coup de awa muta pesi solo mutu bane ya membre ya famille mon papa la bango na ndengini to beto basolo bébé awa basolo bébé à 3 ans landa biso est-ce que vous yokanga vous comprenez ya tranga ba jemko yo bongonanga Jackie Chan yo bongonanga cha jemko vous comprenez c'est que bien que ndanga ndengo wana voilà papa tout ni mwana na ye. Mon garçon, mais pourquoi tu pleures? Oh, les lacadines, et c'est là que maman n'a pas passé, et c'est là que maman n'a pas passé, et c'est là que maman n'a pas passé. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, les lacadines. Moi, il y a 3 ans, je suis papa, papa. Vous voyez bien les lacadines? Est-ce que les cambo, on a les lacas? Ceux qui n'ont pas vu les lacas, on peut s'engager, on peut s'engager solution, oui, on peut s'engager solution. Oh, c'est vrai, Moi, il y a 3 ans, je suis papa, na bango. Aïe, papa. Mais manga na village moko bazaki na mushi na kana ngato mushi moi oui regardez ça moi ville sonné ça va pas mieux été aïe mais manga na village moko songolo pakala quelque part na mais mon village nini kuna yo oyebi village wana ndenge mwana ya 3 ans ali kolobeya bon tozo mso na kikinoiserie talaka mwana sikoyo azala ville lokola na Matadi. So est-ce que papa, mais manga lokola na Kimpese, to me manga lokola na wapi, na Kasangulu to quelque part kuna na ba fait fort na village et pas wapi, ba de Kasangulu la sengi na venu voter massivement honorable Jack Bower. Puissance Jack Bower comme ya vous allez bon Elia Kasangulu. Sommes de cœur avec vous. Alors you are watching us from Zambia, Motenayo, Muribouanch, et Malawi, on est ensemble, voilà, parce qu'il y a le collègue Afrique Mobimba, encore une fois de plus, merci, parce que Oyo, trophée Oyo, ils allaient, Kaka effort, Yabusala Oyo, tout ça qui n'a bino ensemble, Muribouanch, c'est que bien, Zouakate, ça la trophée Oyo, les Kounyate, Jalouté, et c'est qu'il n'a rien de moi comprendre, Yope Ozona Kaka, ils ont rendu moi la première, Moussala Kaka. Comprendre, Ruth Ambamba, on est ensemble, voilà. Non, mais mon village, papa, mon suspect, bon, les Kambouté, la Kome Mayo. Tangu bazongi na ndaku, papa sololi na maman. Ah, maman. Tala
mwana on est mobile makabalobi mwana ya 3 ans atanga comme ya village songolo pakalabino na me mayena lokuna so na memie kuna akotika kolela maman boyete mwana ngai papa bino tana si na mwana makambo moi suspect et comme spirituel ton nini mais moi je m'a chargé quoi ça fait mutumote papa luki jour moya off ya kana musala kaza ndaku azui mwana wana kutu tina village wana ya histoire vraie et salami lundi oyo le monsieur Botel a dimanche lundi passé babanda ikoluka numéro ya radio lokolo benga na ngona ka numéro zo benga ya Congo ezo benga ya Congo na walu yamba ngote na tala bela oh papa Fisto yamba ngai please na yambi boye liso za ne boye na somo mokili oyo etonda makambu ya ma soto betaka awa ya okokantela ko la fiction soki ba beti solo ozokantela ko la fiction kaka soki salami na famille na bino to ba voisin o comprendre ka ta pembe na pembe ya tselanga ba j'aime ko tselanga ba j'aime to ba j'aime ya aussi trophée ta ba j'aime et c'est mon trophée tala ka sala biso dans la chambre d'hôtel donc on est là et c'est mon ta ba trophée ya ça trophée à biso ta ba trophée ya bimisa ba trophée Tchaba trophée la commenter trophée au final drapeau moko c'est le drapeau France, il y a Belgique, il y a Afrique, il y a Zambie, il y a Botswana, il y a Malawi, tchaba drapeau il y a Brésil et tchaba drapeau il y a Espagne et pas il y a Mutunangai l'a dit les princes d'Espagne nous avons connaître l'a dit yo bon on a tata Sedek à tigala pesa mbote na Eric Shimanuka. Vous comprenez, un Congolais à Barcelone, Eric Shimanuka, Boni Madame Amundira, c'est qui est bien, et que n'a deux mois là. Grand merci, Eric Shimanuka. Voilà. Bosani POT, Maman Brigitte en Espagne, maintenant en Espagne, Bosani Belé. Année prochaine, tu es en Espagne, tu es au Kaboula pour Tarakaka. Moi, 2 jours en Espagne, 2 jours à Paris, 2 jours à Venezuela, tu fêter ensemble trophée oyo, tu as trophée oyo monde entier c'est pour l'effort. Merci encore une fois de plus. Papa wana tango zui mwana comme na village wana. Tango comme na village wana, comme à 25 mètres na lupango. Mwana bandu ko sa papa na papa tellement awa. Omoni ngai omoni ndaku wana kuna ndaku wana eza ndaku na ngai histoire vraie bandeko ya grand Kasai webi solo oyo ça commenter sur webi solo oyo confirmer sur solo solo omoni ndaku wana kuna eza ndaku na ngai tina ngala lelaka bana botama ti sikoyo na lelaka nini nazalaka chasseur na mboka oyo bana nga bana ekotanga kilasi bana nga bazali bana oyo bazali mayele na quartier bana ko envier alors nazalaki na pire camarade na ngai pire na raté ya koma pirate ya to bana ko kende chasse surtout que chasse ngala kanga banyama yeba kanga banyama yanga ke belelo na chasse expert na leka ki na avantage wana jalousie likunya muninga na nga boma ngai akunda penga ite afinika nga matiti na se décomposer bango na nga retard jour où on a chasse belé 4 antilopes il fallait que na teka pour na futa ba na ngai kelasi inane kutu na sala kala mbongo na bombaka so na zongi il fallait pesa ba na ngai mbongo kelasi baba na kutanga tango na kufaki ba na ngaba na so classe te ba koma delusi ya ngonga na kufaki na eko zonga ya mwana 3 ans na zongi na mokili pour na ya kosunga ba na ngai ya ngongo na koboti bébé boye o bébé oyo akokana na papa kingani kuna nzoke za ye ya bazonga na mokili oyo ba revenant bazali o mona ngo boti ndeko na bino boye o ndeko na mna selongi na mona tentel o ka tokolo mama na bisa atushaki tete mama atushaki tete ye wana nda zongi ya mwana kwa zongi papa il est kelié mais qui mobali kaka azui maîtrise habito kende oyebi ke ba kende ba koto liponga ngo bena yango yo tango ba koti papa azui maloba mwana kwa fani nye papa tuni lupango oyo kolo na ngonani ba pesi kombo
D'ailleurs, moi, la 3 ans, c'est qu'il y a papa, là, il y a comment papa, intel, oh, tout le monde est moi. Oh, papa, quand le pan a tout ni, oh, le pan est nani, quand le pan a fait déjà, papa, intel, oh. Wapi moi, après ça qui est dans ma combat bana, wapi moi, intel, oh, yeah, moi, intel, oh, yeah, allez, moi, il y a 3 ans, je suis maloba. Oh, ngai papa, la but, bato mokili makambo mingi na lendio mama papa fiso zo yemba mingi lelo tika na yemba mingi bino bo yemba te do yemba ndo za aussi trophée yo aussi trophée oza fan ya radio le coller autant la radio le coller aussi trophée c'est blaté c'est faux c'est blaté Toi rappel sango na fani pe papa fisto moi secret yango ya yo pour la trophée aussi papa fisto moi contribution yango moi caméra yango moi trépied moi micro pour la radio le collègue libo ya bino pesa kaka na makambo zanga tina bato ba kosa kabino so ki muto ba kosa bino ozwa fata zo professeur au pesi pour la osunga émission oyo et osunga bino émission oyo. Et c'est là que vous avez la vérité. Il faut que vous esprit. Il y a Atayo Moko. Solo la ko et à moi si. Il y a Bobalo combien? Au combien? C'est là que j'aime. Il y a entre parenthèses. Tous les déjà au courant bah dongolo monsieur belé bah c'est pénité le cola. Maman mami ozaki na Kinshasa, maman mami à Suède. Est-ce qu'on a ngai? Bah tout bah c'est pénité le cola radio le collé et ça les faut rebelle. Maman mami à zonga na Suède. Bah lui ko bon c'est le ko ya ba. Ya quelque chose qui est révélé par Nzambe Salama Rassoute. Juste à Liban et Nzambe. Oh, on sala wana, tu es bien moi déjà. Est-ce que vous commis? Surtout qui est, vous comprenez? Tu es bien on sala wana. Vous sala moté? Vous sala moté, radio le collé et ça les gars vous sala ngo. Na effort pour capacité. Il y a bino la puis la bino, maman mami, alongi maman mami de Kinshasa, azongi maman mami de Suède. Botikaye avant la banaye à se réconcilier et de move forward. S'il vous plaît, radio le collé n'est pour rien dans ma camouana. Est-ce que commis voilà, toujours dans les sons d'Abisso. Tu es pas mon salaire, tu es bien déjà. Nous avons bataillé sur déjà. Vous comprenez? Voilà. Moi, il y a 3 ans de Goloba. Naï papa la bino. Na kufa kiboye na abeteli mwasi na ye na bana na ye li solo kaka ndenge zalaki ba do gandia ya talaka ba ko village ba tu ba tonde mapanga on est non ba clôturate car ba fil de fer ba moni voisin ye boya mwana tukoza waye mwana tukoza bimi ba tu ba tondi ba tala boye camarade na ye oya bomaki wana ye pa ko pas le camarade na nini. D'ailleurs, comment dire ça, moi aussi, camarade va courir. Il y a quoi ça va bon pour moi? Il y a pas de ça, ceux qui camarade nous a couffé. On va dire on a moi sinai. Pas de. Nandé. Deux camarades nous a couffé. On va dire on a moi sa camarade là. Ma bé, tout ce que m'a remboursé. Est-ce que comme toi sur la pembe, pour toi na masula marque voilà. Toi sur la pembe. Pour moi le cola ndenge nani Douglas abomsa kitade na Cotonou. Ils sont là dans la boca, ils sont là na sekuna, landao. Vous comprenez? Voilà. Tant que je dis moi il y a 3 ans, alors bien, des camarades dans yeyo. Yakawa. Yo, na camarade au moins 3 ans, au moins ils sont là pour le bino yeyo. Abi yo to mama ki ngai, boy papa intel ngai oyo. Ah, ba di ko lila, ba di ko. Yo bi ka batambo ba ta esprit, ba lo ka ba ta cité te ba nga ba ta esprit. Écoute, papa la ba nga fadiga otala boy. Bana ba silik ba bon na ko silika na c'est non papa na biso il y a 3 ans donc bana ba mikolo déjà on va bien on a 3 ans papa na ba aïe ya mo na ko boti mo na msusu boyo ba mo na ya mukolo o mo na mutema na mukolo do ala tata mbimazo na mukili aina mission na ye ande papa tika la kaka moi je mobile na tika la kaka tika te papa o pa boti mo na mobile ndengo na azaka garçon unique papa papa bota ba fille. On tient le mois, frère, son moi, moi, la soeur, moi, à 3 ans, voyez moi, voyez papa, mais moi, à 3 ans. Petite discussion, mille à quoi raté, à quoi Nini, oh boy, c'est vrai, papa, on a bec, on va pas camarade d'ailleurs. Bana bali, papa, on va qui était, papa, on a bébé, moi, on a plein de son amour, on a Tiba, on a pas la miable. Moi, on a donc, arrangement, vous n'avez pas bandité. Papa, son amour, on a hier. Il y a 3 ans, bon, on va tirer un peu de soucis. Bah, Okani, non, papa, non, on va tirer moi 3 jours, elle mourra week-end, pour faire un papa, la bino, et au zonga. Moi, je me demande si quoi.
et personne ne tout soit t'as les solo moi je suis dans la zone d'Andaku ça m'a lundi to mardi donc mercredi jeudi ti le boye moi na 3 ans azole la sauter tu que moi na ndemwa na yo ko ndo fa ina ndaku to ndeni ya tana mamulika na mukili histoire vraie na grand Kasai imagine ka yomoko soki mushima ite kananga uzawa bade kwa kananga bade ka mushima beto aboye bako fuma bisho salami wapi ngana betika ni solo apesinga yaya na betika ni solo mutapesi solo oyo mwana ya papa wana yemoko mwana ya 3 ans mutapesi solo oyo koto aza mwana 3 ans kuna tata mukolo yaya jalousie oyo jalousie ndeko nanga pire la raté pire comme pirate lisolo ça m'a leçon belé likolo ya jalousie muninga no ya jui yo juité obomi la zamba ya na ndenge nini mututa mo chaque fois ta so muninga ida kayo mais yo kamati oboyi muninga pour intérêt nini est-ce que bambisi na ye o apeshaka ba nyama wakanga est-ce que comme yo so bomi et comme yo bino ba kusala ba poison so côté muninga poison est-ce que bino ko na ye ba bien comme yo ata ko bali na ye akoma mbali na yo éternellement bala ko bana yo moi ça ko moi na yo ata moi ça ko moi na yo tu ko yeba ko mbali akotika ote to tchala se pasi parce que ya botala émission oya Douglas na tande ça na Cotonou ba congolais tala ko comprendre maman de la vie oyo pasi ya ko sarate tala moi li solo muke to bombela ke la dimanche lelo yango ya to partager vous avez belé bonne on a besoin ya ça chaque chose ma solo ko pesa ya ko bomba li solo te biaka na li solo pesa beta li solo oyo esungiote mais ko sungane ko moko songolo esika moko pakala merci la bion son débiso yambo to solo ma solo lelo e pesi pasi to banini muninga trahi muninga parce que police financière a rendu brigade financière a rendu qu'est-ce qui s'est passé nani da funda ki muninga pona baya ko zoyer mais vérité c'est bani pesi passe li solo e ko lelisa comment est-ce que moi na mai sapé pour Congo linga sapie commerce ça la rango boyebi ke ma mingi na Europe na France et aussi ma souté alors bana mai mingi ba komi ko beta ba shita sima azongi na mboka passer Afrique ne mankambu a payer ba chaussure na ye akena à côté kana blo ko msa miki vous comprenez mais moi a fundi pas mbila ko elie pour la kimutema be to ko beta lisolo to ko sona ngona liste na bino ya to beta lisolo o so zali ya yo to zali ya famille na bino okobenga biso di même ya so ngo contredire kaka ndenge za la maintenant communauté ya boto koma wana tika to pesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi kozali wana. Alors to senga bino le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boye elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko soma que chercher na Michael Josh prix moko abordable maman na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino ko côté na site yo benga le Michael Josh so na ngwa so za ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que bokomi c'est que bien pilipili wana après résurrection wana ba ange wana nde mutu ba yaki ko bimbelanga encore na ndaku tango na sina lali pongi balaki singa formule la pilipili mutu nyonso ameka kosala pilipili wana esimba te pilipili wana epolaka te d'ailleurs naza na mulangi moko ya pilipili nasalaka na 2021 jusqu'à présent pima wana ezali et comme pilipili yango awa donc pilipili yango awa ata balobi
balobi convalescence ezalaki ya modèle nini. Soko lieka na pima wana dans 2 semaines kanga photo chana stati bakotuna yo olie nini okomi santé kitoko boye. Bato bazokamwa ngai lelo bazoyeba te nazoyebisa bango eza pilipili yango yango yo mama madozela pilipili yango yango bakomi awa Yohan Red Table Chili yango yo donc pilipili oyo ezotraite mutema bino bato botala biso partout dans le monde entier pilipili yango yango yo formule o basali awa eza mama mado muta inventé yango te ndenge boki témoignage na ye yekuta seko azongisa ye ba ange oyo bayeko fungola ye munoko po loba ba oyo bayeko longola ye kivadio pa telema po to mona yango batebele bazonga balamuka batika na défaut mais azonga sans défaut. Alors pona ko traiter bien ba ange basala ke formule oyo ya pilipili oyo yango wana pe donc eza moyen o bete nza pesa ke pe po asunga bina ba bota la biso bina ba ba témoignage pilipili oyo e ko za la exporter partout ici kozali na France na Belgique na États-Unis. Donc boko benga mama mado ay sabino ndenge ni boko ta pilipili oyo obela problème ya cœur ya mutema ko kene mbangu te ya ba chawo mutema plastique te so bali oda pilipili oyo boko yoka ba témoignage nango ezali o to lobaki te to lobi pilipili yango bayebi ke biso na radio lokole avant to lobato megaka ngasi na sita miso laki déjà ngale mona pilipili yango to so ko mamado pilipili wana eza pe apéritif pona moto oyo aza na a perdre poids soko bandi kolia na pilipili wana o bandotonda na yo te o bandolia ti conscience nde mutu fe sala yo ke olie o consommer trop tika elengi o eza na kata pilipili wana eza nil par ailleurs. Mais pilipili yango zo ka mwanga ina kati ngai wana nde eza mwanga ina kati eza pipima ya ngai kamwa ngai wana eza lokola neti eza ngai tellement te ya makasi te eza ngai moko lokola mwa ngai neti mwa tondolo lo mwa ndingu wana epesaka gu olia kango wana banzelu ndi basaki yo chango mwa ngai ndengo wana to bango basaki pilipili ngai pe ndengo wana bango moko mutu basalaki yango bongo kaka na pongi wana bamekisinga basali yango bayebisinga meka na meki ntango na meki na yoki yango elengi boye bayelobi nanga banda kolia na yango po rétablir santé noki imagine nasalaka 3 mois na hôpital olia yango pe apamba pesa mwa lutu nazalaka na koma imagine bamaladi nyonso bakutaki nga nango plus na nini makolo elemba ebukana nazalaki na cancer nazalaki na sucre ya diabète nazalaki na tension nazalaki na HIV imagine nazalaki na poison nalia poison ya balesi ozalaki na nini ozalaki na nini ozalaki pe na sida oui nazalaki pe lisusu na poison sida pilipili osilisi sida te sida bamaladi nyonso esilaki après résurrection est-ce que yo okobela maladi bongo okufi olamuka susu kana maladi yango mama bado zeyana ntomeka pilipili oyo zeyana pilipili oyo po okoya kokosa biso pamba est-ce que molimo donc pilipili oyo nazolia sika boye pilipili oyo nde banzelu bayaki ange mutu bapesa formule wana ya pima wana nakotoka lutu mobimba nalia oswanga te nzoto oyo naza nango lelo eza nzoto oyo mama botanga nango te mama mado zelana mama mado zelanga nalia pilipili mama mado zelana nalia pilipili oyo nayoka gu nango eza gu nini bandeko naolia pilipili oyo tala nasi pilipili ebele pela boye ngai papa sunda za wapi pilipili wana eza 7 pilipili wana eza gu nayoki mwa ngai mwa matungulu soko leboye mayedi kere esili nyonso nayebi so pilipili wana soko ozolia nango kaka quelque soit maladi nini yo ozalaki nango esili ezala tatanga wisi nde na nini bon tokomi na suka mama mado nakatanga wisi wana mutu nyonso akomela yango abika ka hémorroïde te n'importe quelle maladie pesa numéro na yo pesa numéro na lombango pesa numéro na yo pesa numéro na yo napesi numéro ezali 078 non 22 sala ko d'Afrique du Sud yaya pilipili bani ko totenga déjà bonde nini pesa chako d'Afrique du Sud
ya nale lutumba pilipili numéro ezali plus 27 78 22 67 081